mbote lisusu bandeko na ngana bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino likambo eza ya contrat to signa tolobaki moto a trahir moninga te tokutanaka boye topesanaka ba information to échangeaka pamba te yango tomesana kozalaza lelo bandeko na ngai après ouverture ya session extraordinaire na parlement masolo bandeko na nga tokozela discours ya Joseph Kabila Kabange tokoka koyeba nini akoloba na bakongolais assurance ekozala est-ce que tension kokita est-ce que tension komata est-ce que kozala kaka ndenge ezalaka bamasolo bandeko na nga tokozela yango wana loi sur les statuts de l'ancien chef de l'État ezali ko poser problème parce que initiateur nango Modeste Mutinga déjà zali ko se plaindre pambate ba kotisi mungwa na mafuta na pilipili na loi na ye na proposition na ye. L'histoire se répète par rapport à la proposition de Lycée Sanga ou à Salakayam. Loi sur les manifestations publiques jusque là zali ko traîner pendant que toujours que dans la période électorale entre guillemets to éviter ce qui est kozala ndengenini carbone beni boponi bolapamino kabeya palmer chunza grasse et puis nakabeya Cédric bandeko wana bazwi lisusu possibilité te ya kozwa liberté provisoire pour un rappel eza bandeko ba mouvement Filimbi bakangama depuis le mois de décembre parce que bazalaki ko sensibiliser batou par rapport à la manifestation organisée par le comité laïque de coordination ba passer 5 mois na ba locaux ya ba service. Les lois en parquet. Tout le monde attendait la mise en liberté. Il y a des compte tenu à temps bazouaki. Mais hélas, ils n'ont pas obtenu ça. Baké n'appelle. Est-ce qu'un appel quelque chose peut avancer? Espérons. Avec une autre justice. Autant qu'ils allaient fonctionner, nous travailler. Yango matière mususu bandeko na ngana parlement et kozala pona remplacement ya vundwa tepe mako oyo akena conseil d'état na cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Masolo mususu bandeko na ngana isa déclaration à Luzolo Bambi oyo a déclaré une rencontre régionale Afrique. Alobi au effort que coulage de recettes RDC Congo a perdre chaque année 15 milliards de dollars. Ngate mutunalu. Luzolo Bambi ndemtwalu. Mbula nyoso mboka na biso ezali ko perdre 15 milliards de dollars ya mbongo ko kendaka na ba poche ya individu. Batou bakolia, batou baza plus gourmand que l'État. Budget tozana ngo vandi sakaba député toute la journée kuna. 5 milliards par an. Mais mongo ko kene na poche ya individu mon patas o bako yebisa kabine. 15 milliards. Donc au budget na biso on multiplié par 3. Les individus sont bien servis que la République. Wanezo Bimana Mounoko ya conseiller spécial et à Joseph Kabila en matière nini lutte contre la corruption et détournement. Luzolo Bambi ngate mutuna nomaye banomaye pas Joseph Kabila. Le lotango koloba devant mokili mobimba makambuana.
Qu'est-ce que Joseph Kabila s'est dit place à Vandi? Bien entouré, Oumela Nayo, Vanda Nayo, 3e mandat. Un pays où Koyiba, Bazoyiba 3 fois plus budget ya mboka mobimba. To Vandi to ya kotika bango, mboka na bango, biso toi rien. Et vous trouvez aussi le peuple pendant 7 ans, Batouana Bakoyiba Mbongo, Bayeba Lati Sibino Bécharpe, il y a un parti politique. Bon, Lati, vous vous faites filmer, Bozomo Nango Lokum. Vous défiez qui? Personne. Et ça bousso Banabino Moko. Biso ya biso Moussale Zakaka Oyo. Mukolo na Kolemba Kolo Banamoni que ça ne va pas. Allez, na kena postulé na keko vana na institution na bani na yakal. Bon, vous avez de gauche à droite. Parce que, bah, élection en gauche. Dans le Bakana Congo, tu es ban. Bah, élection en gauche, tu es. Tu comprends la paix pour les tant, tu es bêtina moutou. Tu comprends ta tête. Tu comprends ta nzoto parce que tu es ban. Mais tant que bien peuple, tant que me dit pourquoi. Tu comprends le bino. Pour que vous parveniez à prendre conscience de la situation na bino. Mais bino bo akunate. Wana mutu alobi Luzolo Bambi, ce n'est pas quelqu'un de l'opposition. Aza mutu a société civile tel. Aza mutu ya pouvoir, aza mutu na bango. Yango Joseph Kabila azwa atiaye wana, nabite soki atiaye kapo na étiquette parce que Luzolo Bambi tata wana banda kota place wana. Eloko mongote. Batinde na ministère de la justice, ameki kosala. Côté oyo batongi bandako ya bakonzi konzi na hôpital ya Kitambo. Lisasi elekaye na litoide. Pona nini ake côté lemela bateka place balakaka bana Kitambo morgue. Batonga morgue te. Baye bakaboli mapango. Etikali ndengwa. Lelo Luzolo Bambi alobi devant mokili mobimba. J'aime quand même ce monsieur là parce que ayebi kosokola maboko. Kebandeko. Mboka na biso par an. Bako yibaka mbongo 15 milliards par an. Budget na biso eza ya 5 milliards. Pona 5 ans. Narobaki kutu budget multiplié par 3 hein. 15 milliards Luzolo alobi mbula moko bako ibaka 15 milliards budget il y a 5 ans 5 milliards donc ceux qui ont 15 milliards oyo on multiplie par 5 vous en avez combien? Tolingaki tozala na au moins aujourd'hui 15 milliards multiplié par 5 au cause de combien? 75 milliards. 75 milliards, ce qui ont 5 milliards, il y avait Chibas, au Bakisi, 80 milliards. Donc, quand tu as causé un budget, on a 80 milliards. Maintenant, on a tout mis à zone, banabino qui n'a pas sabino budget à 100 milliards. Et ça, quand on a bouché, on a trouvé un mouille. Luzolo tango akoloba. Batu bakoloka Panama alobaka tolobi ke mindele Global Witness alobi tolobi ke mindele donc ba onyon so tuna bakoloba d'accord baza ba mindele balingi banuire d'accord tondimi mais oyo Luzolo Bambi alobi na Kinshasa conseiller spécial ya Joseph Kabila Kabange chef de l'état ya mboka oyanga muto ya tia ye place wana. Mais tant que lobby, qu'est-ce que vous faites? Parce que tu as pour lutter contre Biloko Wan. Les lois lobby, corruption et les qui? Mouyibi et les qui? Bako Ibakambon, Ameki Kotia Lobokwa, Batik. Ameki Kotia Lobokwa, il n'a pas de preuve. Mais Luzolo Babenga, Balobakaza, professeur. Donc, professeur, il y a droit à Ayebi et le Kwazo Salate. Biloka Neboyi.
Moi, à la place de Luzolo Mbele na démission na kala. Maintenant, on va côté l'Isabino. Nous sommes à l'approche des élections. Batali Sibino Kebandeko. Oyo bazo gérer bazaba miyibi. Et pas mutuna bango nem to alobinga tango tena lobi pour que besoin nisanga na prison. Balobi muto ya za muyibi. Tango tozoloba parce que muto koloba. Pona ni nazo benga le chef de l'état tout ça. Les longs à minutes oyo. Qui engage la République? Et ça vide. Il faut qu'on soit la réaliste. Il faut qu'on soit la réaliste. Parce que ceux qui ont lobby, ils sont vides. Ton dimi, ton lobby qui est vide. Il n'y a personne. Maintenant, on a commis un niveau qui Luzolo a lobby Batouba Koiba. Donc, nous avons un budget de 5 milliards pendant 5 ans. Donc, par an, ils ont combien? On va prévoir pour les Congolais. Pour les Bolang, les Congolais. Mes parents, au moins, bazali koiba 15 milliards. Yango zomo na bazo renye bazakuna te. Tozana mon patas. Mon patas ango yangwa. Ba voiture. Oh ba lobaki bacha na couleur à drapeau yango na bache jaune lokola. Ba kendaki kosomba tente na bango ya couleur jaune balingi ba silisango. Ça n'a rien à voir avec les drapeaux du pays. Oh ba bandaki nango départ. Compliqué. Mbote na Papa Nono aux Anna Hollande. Papa Nono, merci beaucoup pour l'engagement pour la RDC Monde. Na oyo tie na compte ya RDC Monde. Bandeko aux Anna Hollande. Vous avez belé. Mais quand même, oyo aningani yewana Papa Nono. Azana numéro plus 31 640 775 892 plus 31 640 775 892. Merci beaucoup Papa Nono. Bande konyo so bazana Hollande bazana moins difficulté beaucoup benga ya pour expliquer bino ndenge nini ya sali et que mbongo koti facilement na compte na ibenga ya République. Poche ya RDC. Pas poche ya ndeko Eliezer que je suis. Pas poche. Il y a Maman Pauline Lumumba et côté la poche, il y a RDC. Beaucoup qui bengaye, à côté qui expliquer bino, côté l'isabino, oyo nini asai. Mais pendant que ce débat là, ils allaient consommer ma bande. Abdallah Penembaka, gouverneur de la province, il y a Ituri. Il n'y a pas un problème, moi. Boyeki société civile ko funda kayeke yepa kozwa kambongo au moins $1 million. Boyo kambongo na Congo. Na makambo ya pétrole. Au moins 1 million. Ngate mtu na lobby c'est la société civile ya kuna balo. Mbongo ko kenenenge wana yoko lobate ainsi de suite. Fraude des Salem. Donc la fraude organisée parce que zana ba parapluie na Kinshasa autour de Joseph Kabila, bako kuvraka batu, kuvraka, couvrir na lingala. Ouais. Kuvraka. C'est compliqué. Et zandenge wana soki omeki koloba kamata pale weka ndani. Bande konanga bozana Los Angeles. Déjà les lobos koyamba mon amboka Christelle Vwanga à cause de la labino déjà dossier à Mike Mukeba et Daniel Saf et kotaki moi mon boulot l'ambassade. Il semblerait que l'organisateur et la manifestation Batiaki Biloko pointé pour rassurer l'ambassadeur. Ouais. Et le rapport Bapesaki Bango rapport one. Espérons que Batutu va invitaki bakokuta na même difficulté dans l'ambassade et que docteur Mukwege cardinal Mosengo Passignan na bande comme susu bakozala ko na
Maître Miange ya MLP. Toyambaki bandeko o toyambela bino ya mwana oyo pour les parents azamwana ba melisaka ya acide yango muto ezikisaka ye. De l'autre côté bazolo bezama ya moto to éviter vérité et kobi makana justice to na bisika bazali na ba hôpitaux. Mais moi après assistance na bino, je dois vous dire sincèrement merci. Quand ndenge na pesa ki bana Paris bana France mobimba. Bande konanga Milouz. Bino tout na pesa kabino merci mingi. Na pesa ki bino merci na kombo ya docteur Henri pour la caméra. Na pesa ki bino merci ndenge bosungaki mwana mais baboti na ye bazongaki pona ko faire bino rapport ya bakomi na niveau ni na mwana o bino botindela kimbungu. Mire de lamentation. Par devoir de redevabilité bandeko nanga na bandeko oyangai tozongela kabino pona kopesa bino rapport ya évolution ya makambo nyonso chaque fois que c'est important yango pe toyambaka batu soki baye komona biso et que bazane loko koloba. Ce couple c'est un couple que je connais, que vous connaissez. Toyamba bango mobali tokenda komona ye na ndaku tango tokenda kana mama Julie Mubenga pona kotala mwana oyo. Alors oyo mama na ye na lingi na ye ba soki mbote ndeko pa lesa oui ndeko tomoni okopusana okozala même awa problème ezate tomoni oyena madame na yo na mwana likambo nini. Bon naye kosenga lisungi epa bandeko nanga basunganga po to continuer kosisa musala oyo eloko etikali awa docteur alobi fallait alongolango azwa musungi ya mopende po abamba kuna siko bambongo asengi ba $2000 na nango te bandeko nanga nde basalisi nga baoyo banda obelela nga à travers yo papa Eliezer bango nde moto basungi nga bakataki ngo oyo po ezalaki ya kokangama boye na loboko oyo pe po bakata yango ndenge bakataki nyonso ezalaki kaka ya kokangama à travers la bango nde mosala oyo nyonso esalemi mais mosala esili te. Bosalaki combien de temps? Ezalaki na clinique universitaire? Oui, ezalaki na clinique universitaire. Bosalaki combien de temps? Bosalaki à peu près 6 mois, toye kosala 4 mois, donc à peu près une année. Ok, kuna pona oyo opération ya liboso esalemi mbongo combien bofuti au total? Bon, opération ya liboso topesaki 1500 de opération à Kingo. Deuxième opération, tu as 1200. Troisième opération, Oyo. Pour Oyo, ezalaki Dembanga. Ne ba yoko sala, balongoli Oyo pe topesi $800. Si vous basengi $2000 pour balongola Oyo nyonso. Bazo musu. Bon, moi na siko oui. Ndenga zali boy, ndenge bakangi boy, azolia ndenge nini et puis comment ça se passe? Bon, azomela ka badole bati kolia azolia. Bobimaki na hôpital depuis combien de temps? Tosali bana 2 semaines. Balobi boke luka mbongo mususu otosisa musala. Ok, bakata awa, bakata musuni na mupende babamba kuna. Bo babanda na litama ebongama bien, de balobi $2000. Bobima boke luka mbongo. Boli boso to esengi bango na ndambuke babanda musala tokosisa siko babimisi biso na bapota balingi ka to pesa bango mbongo ba continuer na musala nde na lingi basisa ka musala ya mwana nanga po bangongo etikali wana siko bakenda basala ke pansement ke pansement tango tokenda neti lelo na ke pansement te pona mbongo. Ok, pansement te pona mbongo. Bongo pona kosala pansement basenga ka mbongo. Basenga mbongo. Senga mbongo chaque jour to sumba ba biloko ya pansement ba kisi na main d'œuvre na bango basenga. Siko bozaka na kacha lupango wana oyo place mwana ngo azwaki likama te babimisa ibiso mama na ke funda mobali babimisi biloko ya kobwaka toza pande ko na ngande na fandi mikolo na ndako bakenda bon papa ou bien maman ngo boko sela ye likamu to ndenge nini
Comment ye mtu asali bino asali soki ye nde mtu asalaki mwana na bino boye bakoya kobimisa bino na ndako lisusu ndeni mukanda oyo eza mukanda mama na salinga andimaki kozwa mwana charge mukanda yango ouais ville urgence attends ville urgence moi Dorothée Mukunji admet de prendre la moitié des soins médicaux de l'enfant Emani le 21 février 2017 maman Dorothée Mukundi maître Yala Tutu bon ye nani maman apesa depuis que bobandi maman ngwa pesa ki mon combien bon maman na apesa même 100 francs tellement que azana ba maître avocat ba bokilo na ye azana connaissance lokola zo sanza ba mbongo de temps en temps ke ufunda nga kuna pona nyongo ndako tellement que bokumesa yibisinga na fanda na ndako tolandela nanu soin ya mwana yake ufunda nga tant tokomaki na parquet balobi dossier ya mwana eza dossier à part dossier ya ndako et dossier à part donc yo tokangeli yo pona nyongo ya ndako ba dossier na bino ya nini wana lokola bofundaki ye bokende olandela yango nsima nde bazwi bato ya parquet bake kuna nga nazalaki na kancho kuna babimisi biloko nyonso na ndako bakangaki yo apres nde bake kodeguerpir mwasi wewe nga nazalaki na kati ya boloko ye na mwana nde batikalaki na ndako telemaka banda olanda so baye kobimisa bango ntango bourgmestre ayokaki akendaki parquet kalamu mama bourgmestre bebe climatiseur mama na suninga ye moto ayebisinga navanda kuna ntango ayokaki mpe ake osala intervention par procureur abengisi procureur alakisi ye mwana yango nde babimisinga kuna nafuta même 50 francs te ntango procureur atalaki kaka boye ayebi ça ce n'est pas possible nde bon awa ti lelo okoki koyebisa biso encore mwana basala ye nini eza mai ya moto eza acide epuis asalaka nini bon olobaki ke eza mai ya moto sikoyo ntango tokendaki bahôpital nyonso bazosala examen bazotala na radio bazomona eza acide alingi nde amelisa ye kobunda oyo babani kobunda na mwana mpona koboya komela nde esopeneli ye izoto alingaki amelisa mwana acide mpona nini mpona mwana asali nini epuis mpona likambo nini toyebi te banto akatie balobaka eza mosala na ye lokola bokoti na ye tokomi omema mwana na yo totiki koko na ye alingi kutu aboma ye soki amelisi acide wana akufi ake ebwaka ye lokola aboyi komela esopaneli ye na nzoto nde ebimaki akomelisa ake abwaki ye mpona koganye nini ezala na milimo ou bien nini toyebi te mama naza neti moto ya misala mabe toyebi ti neti bokilo na ye wo maître wana nde bazosala misala na bango nayebi ti mpo ye andimi me bokilo na ye aye koboya komi oleselesa bambongo nde mais oyo document nani asala ye moko te moto asala ye moko moto asala signature na ye na ya maître signature na ye ya mama yango oyo ya maître na ye yala tutula sikoyo bino na parquet baloba nini likambo ya mwana tolongola na likambo ya ndako likambo ya mwana baloba nini bon na parquet parce que oyo il faut te rappeler na opinion que c'est grâce ya bandeko na biso ya libanda nde mwana oyo akozwaka basoin kotinda na bango ya ba 100 ba 200 ba nini alors en dehors ya makambo ndako mpona mwana parquet aloba nini sikoyo banda bazwa dossier wana na tribunal bakei bwaka yango na cour suprême epai ya bamaître wana mpo baza na bamaître ya makasi sikoyo kuna nde kolalisa biso na kolala ekomi kaka bokei après 3 semaines après 1 mois après 3 semaines ti lelo solution yo mwana voilà tozosukisa parce que bato bazotonda déjà ndenge ezalaka message nini okopesa na bandeko oyo bakolanda yo ezala na Kinshasa ezala na Congo mobimba ezala pe na poto bon message napesa epai ya bandeko na nga eza kozanga mbungu nde moto ekomisi mwana na nga boye mpo mama wana abwakele ye ma ya moto ya acide mwana akoma deforme boye naza na eloko te bameka kosunga nga nobikisa mwana abiki na liwa me basi babikisi me bakontinuedenga nabi bakontinue kaka basi basaleli nga mosala ebele lokola bazosenga bambongo naza na mbongo ya kokontinue te nde ndenga nazongelaka yo balemba te bakontinue kaka mwana na nga abika lokola boye po te ezali babimisinga na hôpital bazosengaka bambongo sikoyo na kosuka wapi balemba te basisanga likambo ya mwana na nga abika bokopesa banimero na bino parce que nalingaka te moto aleka par mois mpona koassiste bato parce que d'abord tozalaka na temps te baka eza ebele
et aussi makambo mbongo pesa kende kotika kuna tolingaka te boji ko pesa numéro ya téléphone et puis bozala pe capable ya koyamba yango bo pesa numéro ya téléphone numéro est 085 288 87 05 085 288 87 05. Ok. Kao wana moko. Ya moi sina ngai za 085 274 15 49. Bandela 085 274 15 49. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup banda koyambango, il ne faut pas que batu ba wana kobenga biso depuis na banda chi kobenga na zozo ate. Teto banda oberto. Oyo na kiwewa na yo wana osala kokozala uzana moto ozo kate ba pele zokwe. Mama yo pe olobi ozo vanda chiko ipa ya na yo. Naza pa na ya na ngai. OK. Okozala na téléphone soki mutu alinya songa. Na ko ba ndo koyambango. D'accord. Merci bandeko ba réalité ya Kinshasa yango wana. Famille oyo toyamba yamba bango selon bango mama lopango abenda mwana na ndaku na ye azwa bolobi acide azwa soki acide alingaki amelisa mwana pona nini habité est-ce que baswana kina ba locataire na ye na habité mais ensuite lelo baza de guerpi baza libanda mais ça la justice de faire les enquêtes pour établir ba responsabilité. Mais bazawana chaque jour komito yambaka bango pona ko faire vivre bino makambo wana ndenge toko sala boy lobi okoyoka babalukeli biso imputation dommageable ba yepe bakanji ezandenge wana je pense que bandeko ya mitema malamu musala oyo esalemi ya eza makasi oyo etikali ya muke eza wana $2000 soki mutu akosunga pour que mwana oyo akoka kobika eza compliqué. Merci Andeko. Ezalaki PTT parce que juste après la population ndenge boyebikato telemimo muke baye kotonda. Juste après la population alioki kanda pe à réagir par rapport à la situation. Hein? Papa, namoni mabe na mwana muke boye papa na ngai. Ezalaka vraiment. Esali ngai passe papa pona na loto solaki na loko nanga na zo charge ya mwana oyo. Noki na passe ngabe na mama moboti na comportement oyo na sepe na ngwata muketi. Akende. Asali mabende ngabe bisa venir ya mwana oyo. Pona be bisivine mobimba anoki akende. Tolembi boyete. Maman a kende, l'État soit charge à kende, maman a kende, maman a l'État car maman a kende. Mais pour la solution, l'État qui est moboti. Maman le pang wana azamute mama be. Après ko sala mona niveau ndenge wana te. Maman les autres senga fo akende boulot. Place le place bazo tia baninga. Place bikao. C'est ça, musala tokosala ndenge bandeko ya motema malamu bolemba te mpona kosunga bandeko na bino mboka na biso eza ndenge wana bana mibali wana mwana mobali wana ntango ozotala niveau d'étude na ye na mwasi na ye ezopose déjà problème mpona kolandela makambo na justice oyo ya mboka na biso ekende ntina suka parce que mposa na biso eza nini soki mama wana ayebi likambo te ayebi likambo te mais document wana ake kosigner au nom de quoi andimi ko contribuer pour nani mais pour nani a contribué lisusu te dans un pays où la justice n'existe que pour une catégorie de gens. Merci tout le monde boko sanate boko continuer kotiaka mbongo na RDC monde biso kaka boy engagement détermination tina suka et heureusement que moi compte en sécurité au côté là tellement sécurisé contre toi sécurité ou ya kosakanate. Voilà pourquoi Kenaï go fongwa na Suisse. Voilà pourquoi ils ont acquis 6 mois ya komata kokita contre toi. Voilà pourquoi il y a un avocat ya makas. Parce qu'en tenant compte de la réalité, tu as été pris en compte pour que les comptes les plus sécurisés,
ils apprennent bino ba congolais RDC monde mbote na bino tout et merci na bino tout bato bozali koyeba nini boko sala parce que c'est la conscience qui agit dans RDC monde, c'est la détermination, c'est l'engagement, c'est le patriotisme des Aliwan. RDC monde, l'engagement, la détermination, le patriotisme, yango biloko ezali ko agir na RDC monde. Merci na bino tout bisika bozali. Ba sali déjà ba carte de visite na numéro destinataire des akamoko RDC monde. Mais c'est Tamote Pauline Lumumba te. Et puis biso tozali kaka corrélé ba sango ya RDC monde. Parce que toloba na bino soki eloko simbi biso to kotombola ngoti na suka. Na ba document tout wana boko monde ya RDC monde. Signature ya monsieur Tamote te. Monsieur Tamote c'est un simple villageois au Azakoto. Vous devez être fiers. Il y a le quoi RDC monde. Yokakom. Tala numéro compte. Les comptes blindés. Au côté là. Merci d'avoir mis surtout. Bakotia mbongo na poche ya RDC monde parce que bakotia mbongo place ya insécurité te ya ke muto akozwa 100 francs na bino mécanisme wana ezate. Continuez bandi konanga ko signer ba ordre permanent kotia ba mbongo. Nous sommes très contents à travers le monde. Nenge boko sala yango boko mona chaque jour soki to lobito bana kotanga batu nyonso to kolala awa soki to pesi kombo moko tozo pesa ka kombo moko parce que ba Congo ezamo ebele. Je dois vous féliciter parce que vous connaissez les Congo, vous connaissez les Congolais na ba réalité nango. Mais RDC monde Kakaboy. Merci tout le monde.